normalement style ya moto avant bayeba on faut monotonie mo ezala esika nini monotonie ekabwani na style ya moto ntango to okola kala toalaki ntango tookola soki zaiko lobi ao zaiko ebandi soki quartier latin ao kofi abandi soki wenge muzika soki lwambo oki baodemba bandi soki papa lwambo soki papa franco oki style na ye soki tabulu oki style na ye bolini to sa musique moko biso surtout non mutu oza na style na yo soki beti bat ba reconnaître ça c'est du Fally alors du Fally za yango ana soki bandi justement faut pas reconnaître monotonie na sens nini bato ba comprendre te monotonie mono wana ouais mono ils en ont na personnalisation na mono wana ils ont na personnalisation moko boye alors tant boyo ki mutu asali lo kamba oyezayi oyo bayebi musique te bango opesa lelo ba vie na bango na pesika bango bayebisa biso esika nini monotonie ekabwani na style ya moto ntango to okola kala toalaki ntango tookola soki zaiko lobi ao zaiko ebandi après bono biso aza na monotonie donc eza lokola koloka eza bato mitema mabe bakoma tro oyebi na kongo motema mabe eza makasi na niveau mona omona te bato ntango bazoka lofombo bayebaka nini ka nzembo alo nabetelaka emekano obongi na kembo yokobama yawe paster moko na poto napesi mbote paster Joris na France abengi ngamba moko abi nayoki nzembo ya emekano yo mutu obeti yango mpo anini asentirki lofombo na kati mais eza teke kokani na nzembo nabetelaki paster Louva kokani te oyo ya paster Louva mpe mosusu wana mpe mosusu mais mutu ntango azoyokanga azoyoka kilofombo na kati voilà mais mabe sikoyo eza nini ntango baloba monotonie ya mabe eza nini partition obetaka kuna yango mpo okebeta kuna wana eko monotonie mais mutu azoyemba nzembo alobi mama yelanga ake kuna so alobi noko basani yolobi mutu wana aza na monotonie mpo yoki ka voi na ye oesprit mabe oza méchant mpo eza ye yo olingaki kuna ebima na voi ya so azalaki toujours exemple azalaki bebe kale kuna ebima na voi papi texte te seka akomi na caché artiste so kombi ngo seka okomi na caché donc osali eloko lelo lobi ntango osala ya mibale bacomprendre eza yo voilà bravo à lui bravo soki lelo oyembi boye bacomprendre te o nani yango wana su lobi su wala nani yango bazocomprendre te mabeti eza wana eza bato eza kaka azwaka biloko ya bato oza na couleur te lo ye seka akomi na couleur lo ntango omoni bato bakomi oloba nomo seka okomi na couleur ya Fally donc nga na obetele maboko so omoni bato bazoloba monotonie bazalaka nde na toyebi biso wana bato méchant baza na besoin mboka emata te bato bazoyela biso batrophée bazoyela biso mama ebele foto apuye bango bakende su likolo makasi mais biso mutu moninga azoyela oyo badisque d'or batrophée ozolinga obenda bambana quel esprit donc biso eloko wana ezozanga so mutu ake bato bazobenda ye na nsima abambana kaka mpo bato bazala lese yo mpe okomi likolo kuna okomi kuna banotala na azoninga matawa tokweya donc voilà mboka yo mata nde Fally mikoleka azwi disque d'or certifié tobetaki maboko lobi mpe na otomona souffert azwi mais sikoyo na banomona so bacommentaire oyo yango te kongo azaka bwende nini affaire eza ya baafrika eza local eza disque d'or nyonso eza lokumu na biso bakongolais tobetela bango maboko bazopesaka lokumu na mboka Fally azwaki yango bendele mati fere mpe azwi bendele mati lobi mpe mosu azwa avant na bato bayoka langage ube bayoka malobo ozoloba miziki nde mute kotaka bato biso oyoka banzema Bob Marley ba Michael Jackson toyoka makambo alobaka toyoka te mais miziki wana na mélodie mais lelo bapeti na biso elebele baye kobebisa mpo nini babeta miziki te mais maloba bazoloba yango wana bafille balingi
Merci Nabana monde entier, partout dans le monde à travers Concept et Touch TV, votre chaîne d'actualité. Merci de la confiance, soit pour Pesabiso. Vous continuez toujours à s'abonner à la chaîne Nabino, vous partagez la vidéo, vos commentaires, puis j'aime Nabino, ça toujours bien. Au micro, c'est toujours le vôtre Alex Ngandou, moi Namoulou Balé Benjamin de la presse et mon maman. Autrement dit, moi Nanzambe Nanza toujours on a pour nous recevoir. Merci na Levi King Vision. Ozana si ma caméra inda sali que tout côté vraiment na ba parler na bino. Merci na maman fi maman Masolo. Ya papa Oda Saint Milan ou Patrick Trifazé courant ya Chine Gombe na Gombe 32 ans de pouvoir. Merveille Mapangala les consolateurs, autrement dit les bitères de la prolongation. Un grand merci à toi. Le jeune boss, le fils du pays, Apa Chamou Pémoa, na maman Linda, Olivier Nzingit, les pauvres de la ville, pourquoi pas à l'ingénieur Dominique Kialanda, depuis Luanda à Solanda. Je pense à l'introduction à Batak, vous comprenez que les grands coachs Kodé le Fombo base, ils nous invitent. Après tant moula, il peut tout le canon, grand coach tout sur l'année rapide, tout bêtabé ma sola matadi les kindengeni, avec un repos, mais bouh. Artiste tapé marata salaire am sala bo mona déjà pe ba image ya ba concert ndenge betami kula na matadi to solo lango kana émission na grand coach Godé le Fombo les Vikings sont au même langage fongolanga déjà to solo déjà na grand coach président bonjour Benjamin de la presse Kitoko bonjour ah poser pena calme ali qui chasse c'est le sous plaisir d'ozoni obligé et c'est moi makasi talaka chez yo place au bat au botama magambotu et nga na rappé moi na vea marufa auto sala so bien donc poser pena au buki ba kiti des autres salami kuna bato babuka bato bapola surtout gagner pena au buka kiti anani tozane c'est moi makasi moi malgré ba problème hein marufa wana au sala so bien alors on stress ah ba stress pineza tout Zali l'aura ekitine na bo. Et en tout cas na pesi merci na Nzambe mutayaki na maruf na vea sala salinga bien mona monate. OK. Voilà, merci beaucoup président Zakite na kin oti matadi bita ya déplacement de Zakine. Bon ngana matadi na kendaki principalement au paiement. Au moni biso tozaka na habitude ya rejoindre congé ba congolais tozaka zo sala ati jim sodai. Ngana comprenait que na sali trop fallait qu'on paiement et na ibisa ki lisanga moto to travailler au manga na bureau abina no to benga boss Jim Makengo to expliquer à bengi alobi non le fumbaza a besoin de repos à boss habité ayawa alors banangai akulala kulia komela futelo te ba kama i bagage na loin ya ba machine loin ya bino o vanda bodi kambala inga habité na kima pena za côté na ngamoko kene courage na gepema na komi kuna l'état ba ya za prêtre Jima ke on appelle Mbota Mpasa patron ya Emergence Plus siko batu ba ya kawana ba mima ba président cour d'appel ba konzi pena batu comprendre que nga pena dans hôtel ba bimene ni azawa zo betate bita ya kino pema jamais ya ko pema te fabete la bisota ngana si bon ngana ya ki pema ina ya kinga mo ba non ngabi so bobolu ka ba mission bino mo solo na bango et na on s'appelle Sabino baluki ba mission ba ye na poni o bien de répéter puis na sélection ba CP la ki makasa o sana te ta mandat pe continue obligé ta ma véro nga mais ba ki ma véro ba yoki tout quoi ba za ki pena o s'appelle la musique est dans la bateau. Il y a des coachs. Au bout de la bateau, des jouets là, mais et puis c'est bon. C'était là, ma case. Vous étiez combien de coachs? Non, on a mis 4. Vous avez pas négligé de la 5 ah, on était la 5 000. C'est avant dernier coup de l'arrivée na VIP. VIP. Bien ma casse ba sepeli kutu ba simba lisusu na novembre kuna data pepe kali na kiti et puis ma ramba président moi na président pour la jusqu'à là maman président Christian Kumbachi d'aller na ma foi mais na zawa na kwa match tete ate mana kwa na da kivu
tout au bakosala pour la musique photo ozala na matanga na ye mémoire na ye na veille na makambo ya mboka osala banifluence na technique na mandali c'est bon naza obligé na peut-être artiste qui normalement va dans le 19 novembre passé le 19 on fait peut-être un vraiment pas problème tout le monde a fait rigoler il fera bêta le Congo il y a pas clash ba boulot ba clash les vieux oiseaux quoi n'inviter sur le matanga bon on est que ça yo biga baloba mbogeli mbogeli ngi mutu na ça rubrique na mutu na mutu agangela mutu alini donc ça zambika songa mais ça ba petit mot à ma befrisi là un jour principe ezali que faut respecter ne bisoto pour que kolo faut respecter leki on appelle leki respecter mokolo hein nakin ni le respect za sauter mutu toi mort bana président Verkis aza lokola mutu tuté asali trop na mboko azana un musicien complet et puis azala ingénieur de son a créé un studio nae où sali son ya musique congolaise ezaki créé par ye son na biso pour batna batbaki na son na bango soki banzema ba congolais na banzema ba Kenya na banzema ba Burundi ezaki ndenge mote mais son oyo ba congolais ezaki Verkis donc asali trop pena asali trop kokunda ye eza lokola moto tout pété pokor ya Verkis etombwama il senga bena chef de l'état par exemple agenda na ye o boko ya ko brisker teke to kunda Verkis lundi pas lundi non ada makambe bela zo sala makambo guerre eza wana makambo banzala ya batu bakura ba mai donc ada makambo tellement belé o batu tout bana besoin ba résultat on peut rapidement ya ngono moni ezo senga fo harmonie mo ezala na chef de l'état on moni moi tant o ça dès que vous allez harmoniser bah annoncer jour et puis donc que chef de l'état ba ministre ba premier ministre pe baza ba ki assister na bango et na niveau na il chef de l'état et là on a le niveau na niveau na vraiment c'est un chef de l'état azali mutu le roi aïda ba donc aïda ba donc na musique na biso mutu ba musique na biso ita mais Franco Salé a sala que musique congolaise fanda mais après côté pénal administration côté botissa babilo aider ba c'est Verkis ça c'est na usine même où de sala pénal ba disque na kin donc ezaki pénal que côté studio wa boké pénal usine ba biselino 45 tours moto consommer bolelo babilo on to ezaka souté makampe baby tout ça pour ça CD faut bima libanda pour ça la flash disque faut que de libanda mais Verkis en salango awana mboka donc adam mutu azalo mutu tuté ezo senga pena likolo quoi donc likolo est chef de l'état oui bah on peut banda ba likolo mais chef de l'état ça sur likolo na ba sommet quoi qui n'est d'abord le mbabi bino bwana c'est bwana bino pe likolo mais chef aleki bino ah oui ils est clair ya ngona moni zo senga bena harmonisation na so salami et bon mon araba pe sa date elle est bien voilà elle est bien mais kotala le musique à Congo président yoza oza doyen na musique à Congo na habité évolution musique et kende tozo kita tozo mataton musique na biso sans vous mentir est la meilleure musique dans le monde parmi les meilleures que bato rosa na top pena so babi top 5 tous en 4 dans le monde s'il vous plaît mais tous en mal accompagné ou tous accompagné dans l'état yango moni toujours ko accéder pena na sommet tous bato mo tous pena na sommet pena mais mal accompagné et tout le baka tous accompagné
l'état sera accompagné musique na biso yo mona pour ba talent tozanango mais tozangi ba matériel tozangi encadrement. Imaginez le lot moto toi comme un musicien. Or que musique est emploi quelque part na bambo ke belé so moto mo ya be emploi baninga fo bakangai mais biso ba otika ata uno oza boso décider le bossa orchestre na oyeba note te comme musicien comme beta pe ba disque na ba orgam na yo bato ba comme mesana nango tala makam to kutana na Congo. Or ailleurs to ko no funda mais a o no fundele wapi loi moko ezate politique culturelle même na parlement wana jamais si ba voter loi na biso tout ça la tout ba voter mais nani a voter bon ba talaka loi nini o loi ya ba salaki boy o ya boy ya o de za kana m'intérêt na bango mais loi na biso ya politique culturelle et l'autre donc d'où ya homoni musique na biso ezote donc tout kitite meto telemi imaginez na petit exemple moko au monde mutu so to chaka to za na coin fi moya na coin che cantina ya bano laver aza pena ni azo laver na coin oui que coin au ça plein dans pour mutu toi to le kabo fi mo azo laver kuna fo ya kaka do misu is do luka mabe misu sala to monango eloko ya sala bato bien te ou bien de to vandika boye fi moya ki boya ki tamsuna yo azawa ba atiki tamsusu matolo pena libanda banini. Au sein de l'émission, mais c'est le cas de la musique absolument. Batutu bazoin ba bêtise, batutu ba osala mabe, bangwana siko baza au public azolingatala. Siko batutu ba sala bien. Public aotala bangote. Pour bien comme mabe comme bien. Donc muto aye bi ni na musique, aye bi ata notion musique, essentiel komara bien ba bêtise. Ba pese nzembo bango ba yembi. Basali les en clip ezo les capé na ba télé OK pe na ba feti pa ba parents bazé belé nzema autant ebeti na ba parents ba côté na piste donc on a vendu na bi mboke dai or ailleurs ils a bonté bilo kande ngwana ba oluba bo sa yuza mta bêtise zala na coin na yo oza public te mais biso sko bilo kande ngwana za na public or public alandaka mingi ba buso bande ngwana voilà kato za na on andule na biso biso za instrumentiste biso bato sa musique bato ba yemba ba sa musique te mais ba on est besoin na ba texte mabe et puis ba on est besoin na succès pourtant on a texte mabe o comment na succès moko o ngana benga succès ya mabe pour mabe na ngoza anini ba umela na ba onte kala type mon pa yemba ba bêtise kala lelo soto luka kombone to souffrir mais na moment na sala ngo bato ba yoka rai même malelo bato bazomba ba bêtise ba rotikala jamais na histoire de musique tala likambizo le kalelo ngana oloba nga lelo bato belé bazoka moi nga fomona ndebe mission zo yawa ngana otuna ba mendeni boya ka trop boy babi bato ba otinda biso voilà c'est ça bien ngwana donc c'est ça bien ngwana contrairement ya ba oyo ayembi bêtise atika mandefu bela esala songe mo kwa pharaon ye wana komis na succès. Non, musique ezali faut y bango. Voilà le cas. Bino grâce à presse en ligne. Bouke yip sabato que non le fond bois vivant. Et les lots on a olemba mission. Na olemba mission pour ani tant on a tout na ba yip singa batindi bisoto yawa. Public esengi ba. Donc voilà c'est que ça bien. Vrai succès non nazo souffrir te nazo yiba mbongo te na ke signer pacte moko te pour bato ba linganga pour bato ba lukanga na ba mission. Ezaka que rien que musala na sala na éducation ba parents ba pesa pour na olobaka bien na zo loba bien tant botu na ba question ngana répondre bien ba to ba comprendre que photo landa garçon yangwana ce n'est pas le cas lelo na Congo lelo mutu moka boye net yo bona net no bo mono zo le ka ba ya en forme chanteur yo boyoki donc comment on a parlé ba jumo ba benga na ndeti chanteur oloki ba guitariste modito banda rap au comme musicien voilà problème au bon ando mboke kutambola bongo te mboke kutambola bongo te mutu muso mona ka viena na mikili ya na kinawa viena tindi ba plan mo boye ba luka bateka ata na ba plan boye plan ba betela brique ezali mais autre côté quand on te on a ko sala pe simanga mona abono beta ba brique
C'est quoi il y a mélange à nini te ba brique lemba ba parler de quoi. Oh et loko foyer kolango. Et puis faut appeler na don. Ya omoni biso tanto ki na ba chic série na biso ngana lo ba série à Mobutu. Ezaki na ba conseil pédagogique na l'école. Conseil pédagogique a oya ko solo na maître o atangisi mwana. Pour mettre on a ibi mwana wana. Ba solo li bango de ba mwana to orienté na boye. Et puis ba ye ba associé parents. Ezaki bongo. Mona ba tena fait pour bana so ba sa lelo. Eza tena fait par combo. Eza lokuta. Tena fait pour l'axi examen d'orientation biso bana osala. Donc mona so ka sali on peut examen chiki ezali mais examen d'orientation ezali l'état dans le classe suivant ndenge conseiller pédagogique a sola ina maître na parent ba comprendre mwana a ko exceller na boye ndenge sala mela biso ngana ki makasi na makambo physique géométrie ba biloko bon ba orientanga na bosembo ya bandal na siti makelele nga parent na ngati mtakeno kotsanga na seona l'état donc ke pena bo kombono ebimi na école na bino kombono ebimi ko tanga na bosembo ya bandal lelo ça maraté nga mwana ngai ya mwasi abimaki lauréate na ville lauréate ya ville Kinshasa na tena fait avec 98%. Ngam na ke côté na Sacré-Cœur l'état té jouna comme na Sacré-Cœur ba dirigeant Sacré-Cœur ta ba moninga lo wana le gars na TV na cheki makeli ba benga c'est la fille mbala moko babi en tout cas fatanga ya mwana ngatanga na Sacré-Cœur. Oh eza rôle ya l'état vous comprenez donc tout ça na makambe belé ya robongsa na mboko oyo mauvaise foi eza makasi na bato bazo diriger yozo na yebte balingaka chef de l'état ya kange catch pour réagir bien deni pour nos mamans dans le domaine wana yeba makambo biso pe toujours aider bango oh tout na lobo eza ko aider bango ah ba vous comprenez que tena fait pour izaka nango boya ba vandeli en réunion non rôle la tena fait ndenge za na so mwana juango faut bo orienter ce n'est pas le cas do yango no moni mbuko na biso Benjamin de la presse eza passe nzambe ka sunga musique toza makasi na zo bisayo imagine toza na presse moko te ya Congo et boire la musique na biso internationale les athées musa na biso to debriaka o Alexandre mono na 13 TV ndeni 13 TV ya biso te bana politique na bango na programme na bango biso to kota na loba moyena mbongo moko boye na effort moko boye tamsu na ba condition moko boye or biso moko ba congolais photos na presse moko internationale o ezo laksa na monde entier mais ça ba congolais mais na biso to panza mondo et puis petit na biso belé ba osazare na musique ba otika na bango po ba aventure na ba yemba kana izaka bato bazoyoka ba bêtise na ba oyokango. Or musique ezaka avant na bato bayoka langage ou bien bayoka malobozo ba musique ndemte kota bato biso yoka ba nzema Bob Marley ba Michael Jackson toyoka makamba lobaka toyoka te mais musique yoana na mélodie mais lelo ba petit na biso le belé ba yoko baby sa po nini ba beta musique te mais maloba bazolo ba yango na ba fille ba lingi yango na ba parents ben poli oh là là yango moni ba parents o baza éducation bien te ba salier na bango na makambo wana biso nde na yebila ba parents na nga banzembo ndenge wana ko beta te na lupango alinga te banzembo nazo yoka lelo tina TV ba clip nazo tala lelo yo mona pi clip congolais o pina biso leader alati fille sous-vêtement na soutien izate na mers na monsieur zate mais lelo yango izo laksa na ba TV ezala ki fait laksa na ba TV libanda pa na monsieur laksa te mais biloko na to ekufi mbetu ba benga mbetu biso kola ki mbetu eza lié sacré chambre mais lelo mbetu comme lié ba clip vous comprenez tout wana faut landelango pays faut zonga na mers obi nzamba sala bat na culture na bango mais tant à sentir bino culture on appelle ça no bo to sateza bo manquer nzambe côté on a soit appelle ça bango culture na bango na ndenge na bango ba to sapé biso to sa o ya biso tout ça ba to respect tout ça ba to vivre en famille tout ça ba to unité non tout comme à niveau tout comité mais pour nani tout ça encadré tout ça accompagné l'état zo tolérer tout
muto ayebi musique te elo nya owelela makambo wana po na musique ayebi na ete boluka comme musicien nga na mutu mo boye na luki film wa zanzu to danser na longoli bilamba na lati sous-vêtement ba filmer po ye wana yango na peut-être exemple mutu fi a sokola na kona bino yango ne sa na ba clip. OK. Vous comprenez? Donc musicien a tout kimela kuna atali bonga ko yemba na ebité mélodie à danser na zana ngote voix pe à danser na zate okende ka pa mutu mo ingénieur de son salo musical yo bani maloba no likolo mais maloba on peut pas to ba yo kango fona sala ba scène obscène na miso abatu na TV siko yo ba kolo TV yo directeur à programme yo régisseur ba ilo clip pe non est-ce que ko la sa clip wana ba moko fuzo ton talango zana mura mboka otali clip otali te oyo lekate obinga artiste clip boyo lekate artiste ozo mayele lobia bano longola ba scène wana nga botuna batu tu ba monta ba clip nanga to kamatana na ba mabe so ka monter ba clip atiki ba bilo mois des autres na yaka to bandela to corriger ilo kona lingite po na nini po na zoka ku réalisateur moko asala nga clip apesi ba idée na ngape na mona ngo normal fi moko a longoli lamba apesi mo Congo torsini ba filmer liboso zo mona te mais mo congolais zo mona kaka et dérange par mo benganga ameli fumbu yo na ebili na boite comme ni na mo na clip wana nazala touché dona sala tout clip ngo ile kali subutu te nzemo mususu basali singa ono boza na hotel na chambre mo boye na mbetu ngape na ebaite ngape na ye to vandi na mbetu ngo na fi moko ono bo pesa lwa tire langue mais il a tire langue te yo kanga mbebo ye pa okanga mbebo to pesa ni wana pa mais na biso so to tala clip wana okanisa lolemo mo zaki na kati donc bankamba réalisateur balugela biso monsieur ezo bala na tena mers na biso. OK. Siko ngamo na mutu na ebi ke lolemo ebimate to kanga mbebo fi ona pa kanga mbebo mais na biso tana zo ba pelle ponga bate belé na ebité bango bazo ba pelle ona te bendeni nga na zo ba pelle lo fumbuni no saliko uza culture na biso te lokola na za mutu j'ai compris que is erreur grave comment na sala boy ele na zo maele oko memanga na clip na mbetu te na oboya pona ebi ke si ba reprochanga ba ibsanga ke mbetu eza lié sacré eza place moko eza yo kaka na mwasi na yo me bande kono eza pasi bakota na chambre loba so problème o ezali pa na biso ba africain surtout ba bantu donc chambre eza lié sacré mbetu siko eza susu instrument mona kata chambre ya lié sacré siko biso komi na ngo jouer oya na mbeto fandi osala clip na yo benga fi mo bovandi non biso siko loka toleka na ba éducation et puis toyoka ba reproche so na yoki reproche tande ti mikolo ba ibsenga so mama linette na bosa enanga ti mo benga nga bio sabe miso trop na linette limbisanga obike ba kidiba ya na longoli on ba mona comprendre que mutia pexenga de temps en temps mo na chelinette mo na longoli mais na yoka yonan. Donc c'est vraiment comme ça monde faut tambola. Monde faut yoka abatu. Vous comprenez? Biso problème monsieur Zali que to yoka abatu te et l'état zo ko accompagner biso te. Pour monde peut so yoka te l'état côté ayo. Biso ce que l'état zo te ate. Mon appel mission ya Saline Zemba bêtise. Donc de A à Z. Bêtise na bêtise. Mais zo le kana ba chaîne. Il équipe est na te RTNC. Donc mon na nanga mona lembi. Nzamba songa biso na yebi ke makambize belé nga na zo pesa confiance na chef de l'état pour na yebi ke makamna ne simbité pour selonga mais nga na yebi ke yaza politicien ya parler moi ba politicien parler zande mona bato bagenda chikité ya parler ba leka bato chiki pour na parler ozozo tout na source ni ba président Fatua na vanda pena bo mona liya ou ba yena ngonza carbone ba swani na lupa ona ba père na mazo pekisa or na chik les son ozwango te ya mona mais vendredi lundi amoni ba oli à place moko voilà haute politique donc ya yekoli politique na parler eza lokwa nga na yekola basse na parler roila mwana moko ina ozwe gogo moko ndima te po nga na yekola na parler c'est le cas ya mwana nanga Kevin Lofombo basse mbemba do ya yekoli basse na parler
donc bozele na faute te akosala erreur mpo l'erreur etimene mais faute mpena bozele te mpo ayekola on a parlé eza ndenge mo te na bazokoka kino koapprendre donc eza yo te eza na makila te okeyekola bo ndenge bafaci bazali naza trop sûr ke ye lokwa awuti na politique na parle na bango akose surpasser nayebi ke baresultat ekoya mpo berere nde nazobaka berere etimene berere mosusu esalami o biso mpe tomonaki yango eza erreur mais naza trop sûr ke akose surpasser bientôt baresultat ya bien koya po aza motu comprendre ke awa nasalaki boye fale mpa nasala boye donc sikoyo ye amonango deya na parle et puis bamakambo ebele sûrement nzambe akosunga ye baresultat ezoya mpo alire mboka ezokende eza bien te po yo kobongisa no kuna me bamerce eza respecte te koto baartiste tozosala makambo ndenge tolingi nzambe mpe azofashe ata yo ke osambeli nzambe aza nzambe akotaka motu te mpo kende église trop nzambe azozela motu azosala nde bolamu donc eza te nde bakosaki biso wana fo kende église na ntongo obundi na diable oye na midi oye suna pokwa non nzambe aza na besoin ya biso tosalaka bolamu tosala bato mabe te voilà eloko nzambe aza nango besoin donc berere wana yango esama esela bakoko na biso bamindele baye obino boyebi nzambe te ezalaki faux nzambe pena kombo na ye mpe jésus christ mais kombo na ye mpe emmanuel mais bakoko na biso bayebaki kombo wana te mpo emmanuel ezalaki langue na bango te jésus christ mpe ezalaki langue na bango te bango wana obenge nzambe ya mpungu ye wana kaka christ mais tala confusion batya biso so tobenga nzambe ya mpungu balobi ye te or moto asala mokili ayebi ke ndenge wana alobi nzambe ya mpungu ezanga okombeni confusion tona wana kongo bamosusu bazoyoba nzambe ezaka ala sikoyo ye ozomona eloko aza mabe or ke ye mpe nzambe ye moko ayebi ke wana balobi ezanga mpo azani kaka ye moko bazala de te oyo basala boye kolo mokili bon omoni toza na berere ebele na congo fo ezala pena nzambe kaka ye moko apesa biso me biso mpe bato mpo nzambe esi apesaki na ye biso mpe bato komprenaka ndeti nga na oloba boye na motu ti na komprenaki nga badivision baeglise wana kota yango su te mpo nzambe aza nekaka moko mais lo ni nzambe aza nango besoin tozala babon oyebi kala babana olobo bato malamu baumela te lukuta du bato malamu wana bino baumela te oyo awa malamu ya miso ya bato koma nzambe muta malamu nzambe atika da yava eza lukuta muta malamu fo aumela yango moni bato akala baka balamu tro yango babana umela mabe ezokota lelo tooleka so ba 100 ans petena te me bato akala baleka ba 100 ans mpo ani bazalaka na mabe pena mingi te e nzambe azopesa bango vi molai donc eza na makambo ebele fo tososola mpe biso moko na ndenge na biso tali pena boye ndeti mikolo na yo comprendre mama maria o mama maria akufa yo osambele ndenge nini wana bafrère mo bakoyebisanga nga siko na fandi pena na bule ndeti nga mère na biso komone mama Marthe mama abotanga so yo pena oye pena Benjamin la presse oye président eleki me tosala émission pardon na koma mama Marthe obike tosala émission pourtant koma mère na biso te dono yo kwa pasi na mawa omona boto sa rapide pourtant koma mère bokoma siko muto asala mokili oyo komba mama ne bo muto akesambela mama ne bolo ba muto na sa elisombo vraiment eza bafoli mosusu tozala na mboko na monde eza lisumu te mpo ya koyoka komba mare na ye alobi te oyo alobi na komba mare na nga mpo balobi nzambe aza bon koma nzambe akokoma méchant moto mpena azosambela na komba mare na ye bo nzambe afashe donc toswanaka na makambo na makambo église oyo nga se na comprendre yango donc bakozwa nga su te ngai nde na boye d'ailleurs so nasenga rapidement fo na bana mama maria pour pena nzambe moi comprendre énorme fumbo aza dans les besoins. Merci beaucoup président. Attends comme mère na hai. Nzambe. Toi berere mona monda. Et ça scandale. Voilà, merci beaucoup président to poussana. Maintenant makambo na musique yo abena musicien bino ndependa bossa la musique. Est-ce que différence c'est la entre monotonie na style ya moto? Bon, normalement style ya moto avant ba yeba on faut monotonie mo ezala.
Monotonie na sens nini bato ba comprendre te monotonie mono wana mono ezana na personnalisation na ki mono wana ezana na personnalisation moko boye alors tant boyo ki mutu asali lo kamba oizayi après bono bitso azana monotonie donc ezalo wa koloka zaba batomite mabe bakoma trop oyebi na Congo mutema beza makasi na niveau mona wa monate bato ta bazoka lofombo bayeba neni ka nzembo lo na betelaka imekano obongi na kembo yokumba maya we ya pasteur moko pasteur mona poto na pesembo de pasteur Joris na France abengi ngamba moko abi na yoki nzembo wa imekano yomto betangwa po nini a sentir que lofombo na kati mais ezate ke kokani na nzembo na betelaki pasteur Louva kokani te oya pasteur Louva pe mususu wana pe mususu mais mutu ta azoyoka kilo fombo na kati voilà mais mabe siku eza nini ntango baloba monotonie mabe eza nini partition betaka kuna yango mpo kebeta kuna wana eko monotonie mais mutu azoyemba nzembo alobi mama yelanga ake kuna so alobi noko basani olobi mutu wana aza na monotonie mpo yoki ka voi na ye esprit mabe oza méchant po eza ye ti yo olingaki kuna ebima na voi ya so azalaki tozwaka exemple azalaki pepe kale kuna ebima na voi papi texte fo ebimaka voi pepe kale après bana oloba ayaka na monotonie trop ofandi na coin tala bato ebele pourquoi onuire na moninga non eza nga namona bacongolais to baméchant yango ere moko bapasi ezoyela biso boye mpo méchanceté eleki tro na mboka na biso oza na besoin te moninga s'épanouir oza na besoin soki mpe yo ozwi moninga azwa te zo comprendre namonaki Fally Mikoleka azwi disque d'or certifié tobetaki maboko lobi mpe na otomona souffert azwi mais sikoyo na banomona so bacommentaire yango te Congolais azaka bwinde nini babi affaire eza ya baafricain eza local eza disque d'or nyonso eza lokumu na biso bacongolais tobetela bango maboko bazopesaka lokumu na mboka Fally azwaki yango bendele mati fere mpe azwi bendele mati lobi mpe mosu azwa lobi mpe nga nazwa mpo na nini kaka so moko azwi moko fo banda donc eza pasi nayebi te donc des fois congolais so moko azwi alingi te baninga so bazwa mosusu mpe soki donc alingi mpe te moto azwa ye bazwi na ye te tala baspécialisation na biso. Mais président, tout le par rapport à ma monotonie, parce que Nzembo Moroto Bima récemment, il a fallu pour pas belé critiquer, fallu pour péter artiste en monotonie. Mais dans la vidéo, monsieur Bimi, il fallait un style, il faut que ce bokin Nzembo, ton Nzembo, mon musique est banni, dès qu'à la toebaka, que ce musique est banni, on a vu papa Franco, on a papa Pepe Calé, tout ça. Il fallait bien un style, mais il faut traiter avec un musicien monotonie. Et bah, on va donc critiquer, bah, méchant, mauvais, donc, mettez ma mabé. Nga kuna on féliciter c'est ka komi na caché artiste so kombo c'est ko komi na caché donc on sali lo lelo lobi on sala yami balé ba comprendre zayo voilà bravo à lui bravo so lelo yembi boy ba comprendre te nani yango wana su lobi su wala nani yango ba comprendre te ma bête ils ont wana bateau ils ont ke azwa biloko bateau ozana couleur te le yé c'est ka komi na couleur le temps moni bato ba komo loba no mo c'est ko komi na couleur ya Fally donc ngana obetele maboko so moni bato bazo ba monotonie ba zaka nde na to ebiso wana bato ba méchant bazana besoin mboke matate bato bazo ela biso ba trophée bazo ela biso ma belé photo appuyer bango ba kende sous likolo makasi mais biso mutu muninga zo yela yo ba disque d'or ba trophée zo lingo benda bambana quel esprit Benjamin la prise mabe wana ezesprit mabe bato wana bazo kende likolo bongo bazo kende baza belé mikolo bana top eza lokumu mboka biso to pesa bango sous force na pouvoir na pression ba continuer komata
biso te toko tchaka suba ndobo benda okita côté biso zali mabe po plus bango bazo kende plus pe bako benda bato mususu yango no moyi ba Afrique za passe po mata bato basalaka voiture kala ezaka na liro ya voiture alelote pona nini bazo kende ka likolo lelo voiture zo be suigla zo bi kala kare kana suigla ste so mbule bandi fu botelema mais ba action suigla se kota makame bele ti lelo kare koma mbule zo beta mozo tambola donc biso elo kone zo zanga so muta ke bato bazo benda ye na sima abambana kaka po bato bazala lese yope okomi likolo kuno komi kuno banotala na zo nga matawa tokweya donc voilà mboka yo matande olia benda ye pena sombi na ba machette akomi kuruna na likolo kuno donc ocha loboko ta okata donc yango neza pasi o tikali kuna tikali o bana se batikali na se po yo pe na se ye pas au kata poani parce que banga pe dans le bobo monsieur ça benda on ne sait jamais a préféré zo machite moi na kata na ya pour nena na likolo boye so na loboko mo côté na benda ya o changa désordre comprendre a matina bandenge na ye a sali be fort na ye a comité na likolo c'est quoi mon loboko zo ya oh boule pe ganda on a zo machette loboko yo bima na yebi boule zo yelate tam so ya pour ya tindi kan alo biso na distrait voilà iloko na soto longoli yango na mboka na biso o mona ke makambe bele ko bonga iloko zo boma biso yangwana mais nyoso wana eko senga encadrement ya l'état soka encadrer biso bien makambo eko sila obi ngana vanda na mboka msuta na bima libanda motema mabeza moke poani mo lelo yoko payer des salaires si commence no mo bozana na za des salaires te eza motema moto ko ka payer passe abi jamais la presse a payé des salaires mais yes ku ayoki passe makokani ko soma na kongo akokana eka tata sali 2 mois ye kunzo mona économie mate mokate beti ali yango mais or na ba pays mususu akokende na magasin a jouer des salaires abano futa ndam lobana ngamboka ne wana likuni ozane voilà biso ba konti ba tout salaire rien pour likuni diminuer congolais so zangi o muninga na zui okobeta bambula ide mbulu zoko kozono elo ya zuite siko yepe so ka mutema baza lokumu lolendo bani abanoni okola muninga ti muninga dai or na libanda muta oyoka pasité a okende pena soit na banque masa nanga salaki porcherie moko et ça la bien ngape na oki pasi poza masa nanga ngape na kina banque ba pesier essentiel ga remplir ba critères so par azo remplir ba critères ta que luka muto ako remplir ba critères a négocier na ye muto na zui ba tsali affaire na bango donc moi ino zate moi yokolo lukuni ezate mais biso l'état zo favoriser les kunya donner aux aboye net aux aboso za mokate soit foliba ou bien kosa moto mobo or na bamboka msuita na ba place au ken église mo balamba na bango au côté pour dame biso wa luka église wana na minute soda na mokate luka église mo na kina ba passer bana la au côté pena ole oleki izate mais ailleurs izali OK na ba France au kutango kende ba place ma bamboka belé nous ezo favoriser ezo pekisa muyibi ezo pekisa kiyanke ezo pekisa moteur mabe mais nous on a l'état mta organiser mamu yo kanti be église on ça ba je on a l'état pe mona sunga bango na cessé biso wa rien ba producteur ba katana poanini aide l'été zarate ba producteur ba kima benda nana oya produire mutoa donc tout on a manque d'accompagnement à l'état na eloko na loba mikolo na remarquer na loba ifuna loba donc kuluna komo sepela koma kuluna po akende ne so wa pe on ba kenda ba yola bulo do ba o batikalia bazana besoin pe na ba sala désordre kale ya ki so ba dui bango ba olela car on izo lega na ba olela na ba para balandi mikolo na para zana besoin kuluna kende et puis car on izo lega faut yo ambiance na car donc place na comprendre que c'est un danger l'état atiki ba ingénieur na baba na biso ba maçon ba zo préférer ba zo kuluna ba kelena comme maçon non ngana partager idée wana te pour tout ça na ba master wa silisa na IBTP tout ça na ba master mususu za ingénieur na électricité
ngana panzaki bango wana nde bafale bazwa bango bakena baona ba province ba tonga sika bango ba komane olike bazwa kuno siko ça nini bakuno bakendaki bape na bandroid baobenga masala bango biso a danser obike to olia kitoko masa tikal bina donga semaine ofuna papa mutu po bakanga na kende voilà selon nga place na komi do l'état mekota lelo ko wana eza JCT babanda nde kozwa ba jeune o basilisa ba classe bana ba bolote mais ba yebi ki maçonnerie ba menuisier bazali ba gister bazali ba tozana ba ba quartier au moins azoko kende même match à VAT avec Libyen bilenge marufa mikolo ratango azotala na TV je comprends o kizo senga pena l'état des politiques a bien ngwana boyi na balabala nde ba sa kuluna ko mon lekela biso na ambiance akena e kanya eza kanya makasi sa akekanya makasi se plaisir ne wana kare zo leka bazo yemba o ne bandelizaki pena o mona ba parents bazo lela oui eza bolongoli mutu na passe mais bo pesa o atikalité courage à continuer pour alanda baninga o atikali fa comprendre que nga sona landi baninga kuna eza place à passe pai bakei donga na tika musalo e ko matene ko milelo tiko kuna se pela na continuer kuluna to koma kute belé poto kende kana wana je dis non donc côté na l'état fa bongisa ako continuer na yango mais basali pe système ke ba le kasiko na baba na bino anani asilisa na IBTP base belé baba lo ilandi kuna na azaka maçon azaka na ba boulot dans été basali kozwa bango nde komema bango siko bon mikolo to na projet à 145 territoires bon bino ba oboyebi boke na province boy nana ko boya place musale ali ye baba no tinda ba live ya Android ba masanga yaki côté c'est bon talaka na komi na zo sala boy baninga ba ozo fait courage na ba otanga na chik ba comprendre que to continuer pour tant na vider na IBTP ba kozwanga to landa bato ba et non bozo pesa ba yanke ba kuluna buli ya okonye kuluna pour rejoindre ba masana e côté na d'accord te na osenga na l'état ba mikoyokanga ba revoir eloko wana tuzana bango ebela wa ndeti nga bune bomona nga boy nga na sisa naza diplôme pédagogie général donc nga na école méthodologie spéciale na méthodologie générale donc na yebo transmettre mayele na moto wa mwana nga ya classe koleka ba prof ebelo baza ba licencié na science so nini musale za kata comment enseignant donc ayaka na chik a copier kama mama na livre a combien on a tableau avant d'aller intero to l'équipe bango do baza na niveau na bisote mais lelo na zo beta musique poani pona ko kino tank saté so na ke tank sa ba pousser la créone ko longo na libumo yo ala biloko fo ba sala yango na batali bu banani ba 600 na peda banani to pisi ba kombo ba mo le fumbo mo zaki ba c'est célèbre mais comment enseigner tam su na chilenge so wapi so na mbanzambo ma so wapi na comment enseigner mais Bernard bana bazo lia kitoko na bengi ba masa msusu tala nga koto na comment otangisa wa na ebisio vitala kitoko mais au moins na musique on va doit diminuer na musique on va doit diminuer mais l'état batu ba chaka na ba poste wana etali makambo na olobo etali bangote tali bangote koma ka mutu moba auta France ou bazana ni a forcer à comment enseigner alors ba français kitoko kolega lo fomba comment enseigner mayebi ko kotsa mayele na mutu amona ti wana ba yekola ngo to tanga ngo to kenda pena bekol to sala ba stage ba biso ba oyo donc to kenda pena to sala ba stage na bekol to tangisa mais lelo natali pena bo vomena beta wa bas poso na ketangisa ba poussière créone ko tangai natala déjà mesina so mo boy o tangisa ngana o tala corps nene za siko ba manquement dans la corps wana na ko sala ngo des exemples à suivre était on fait comme un exemple à suivre enseigner ça bien boya za bien mais o to mona na mboka na biso non faut pas revoir pena batir gouvernement so bolande mission yo les interpellations bo pesa bato ba goût bo pesa bato ba goût bato bazwa goût bazwa ngona omona na komeka o comprendre o tala be eloko eza bien o meki yango o biso mona pena Benjamin de la presse tala lelo neti presse en ligne beaucoup mieux belé pour sentir que Benjamin de la presse c'est bon hein balineta bien
ba complet kilota bien Versace mais ce que ba cameraman ba na mo retard ba ozwa ngote ce que mon cameraman moi avec cameraman lobby ba bande kolelo mission boy poani atali pena ke ngana na retard voilà vous comprenez to longolelo kana to pesa ba tout ba mona ke musa na osala et ça la bien ba to ba tali pe ah Benjamin c'est bon na mo pena linette mais cameraman ni linette zate ah cameraman pe moi moi na linette ezalaka te janvier février yema du micro ta check caméra na place bana kini émission yango yo boye na pesa molima basa Bruno Lubika Lubika dindi linette voilà donc eza exemple mte bomaka ya on peut mte bongisaka donc l'état ce qu'il faut voir ba exemple nini photo to promouvoir banani na baba na biso boy ba parents ba yebi ah mwana na goda kola bien akola trop parents nyo so yebi siko so ba moni mwana na réussir na vie parents na bio moni mwana fa kola bien le quoi godé pour réussir na vie siko ba mona biso ça ce n'est pas le cas o aza brutal o aza plus courageux ngala ben on plus courageux ba on de ba réussir muto akola ki bien atangi bien akena ba respect il faut échouer. Les exemples à Mabé. Il y a tout le monde, les lois a député. nga utsi ba no pesa nga boule neni 2023 uchali bayate yo ngotika la ka boy kana baswana kota kozwa palisade kozwa boye ta ba idée zo ya déjà mais na komaka un jour mo fan mo africain a pexinga non toza batu to lingaka yo na baswana komi kokota na babulo wana te nga mo pena yo kansa vesi maro mama ibsanga anatiki donc yangwana l'État a l'exemple à suivre ya bien. Yango ko aider nemboka lobby. Ko sala ba colloque, ko sala ba conférence de presse comment ko tika corruption ezana tinate. Plus de conférences ko futa ne lokote. Bo pe ce exemple corruption aussi la rara na exemple. Mutu azana e bien so ba ko corrompre ya roboya. Et mutu pa ko linga ko corrompre po anini po ebike ao makambo na osala bendeni ko. Basé bien. Bon, et ça là, pousse des poulets dans le sombo de l'autre. Pousse pas que nous loin. Tenez pénalité, trop de autres. Je pense que vous avez les les années de la presse. Nous sommes comme nous sommes la zone la bien, nous avons encouragé. Mais, bali ko funda biso trop. Kambani sala ma pa. Nga o na be biso na gana ba. Nga te ta presse. Ba fiyo na mona na ba chaîne mwana pa espace ya de la terre. Le programme na black ya bango biso lobela ngote bayaka ko salir ka ba mission boba te la biso tout ça la moi le kuma moko mo ba fayi wana ba ke ba ba tout pays tout c'est pour jana mo ba susu zo yo kate tout ça ba pratique mabe eza ya otika na mo libela te kwa ni ta so mo na pe ka la ni ka ça va kuisa lo ba kuisa botika kuiskal tika kuiskal azaona le ka ngana zolo ba pinage wana na kuisa ngana sali na plan yake na una kwanda sami pana ba ba
programmation, ba prise de son, ba mixage, ba mastering. Et puis pesi pe makamna lwana. Et tozaki na ye, tozaka na ye na studio, na bureau nanga. Puisque blague pour vana na puisse résister faut ala. Comprendre. Puisque na vandi boye pour vana nozaka bino de. Te ezate ka to tenter yo, aza pena fi moko don soka vandi pour résister za moi passe. Faut ça va le faire, va bouler. Donc là, mon point dédié, vous comprenez que tout ça, là, à il ça n'a pas dérangé dans ma vie, c'est tout quoi. Donc les années, bah tu vas comme ça, moi tu vas, Lucas Boutara, qui va mixer, tu vas là, bon, on va danser. On va porter parole, puis à côté le monde, t'as qu'un Tchel Ndumba. Bon, on est à vie privée, na ça, on a un côté à ma cambo, on a danser. Et puis il faut na vie faut na coach na coach ye ayembi kitoko na mona ke na boulot na ene biso de comprendre aya na biso de aza pe na ilate na ba star tout le vent on a senti na puissance yango mais sikoyo puissance sentir on peut mona ngo pena ke yango pe za pe bien. Mais ce qu'il faut savoir, vous avez la maîtrise, comprendre. Vous avez la maîtrise, vous dites que non, ça va mais il y a le boulot. Ça fait que vous avez tout ça, boulot. Vous avez un quiz bientôt, vous avez un boulot. Ma bête. Si vous avez un boulot, vous avez un boulot. Toko yaba lubateki wa lekana erero wana tazate lekana berero wana mitokuli wana experience ko entreprise ali na côté de l'idée dans ce donc nous avons un ya bien té côté ya de l'eau ya bien ngana kama ko yisa le temps pour bien président parce que je président au changer yo comme mal aller follow on les boulot de bébé. Si quand on danse aux à l'aise, on va danser ces belles choses à des abimana. Si vous jour présent au changer, yo katan. Ou bien présent il y a une femme naïe, yo comme on va jouer. Ou une femme après. Quand on bien, si quand on va danser, yo peut président, on dit qu'on va danser. Si vous dansez une fois, yo va danser. Comprendre. Dès que le boulot on a moral, non pas mal. Ça va à l'aise, ça va à poster dans l'autre, il faut regarder ça va bien. Voilà, merci beaucoup Président. Pour notre François Balbata, le voiture retenu la dédicace. Bon, la dédicace n'a pas toujours à l'homme Benjamin la presse, nous le Tikangate. Vraiment, merci à eux. Il y a une gale, où ils ont donc fief. Ah, ils ont un guirigote. Ah, donc, voisin. Merci Benjamin Botika Bisoté. Moni Batubana a besoin de moto Lubaka. To speak about. On a besoin de très succès. Benjamin Bossa na succès on a bimina kwa parti là ba to betele mamu. Faut succès. Alors souffrir, il y a pas de tout d'abord dans la batte. Comment va péter ba ça ma betele ma bé. Biso doit ne lo ça la tête succès. Gana na mona bena ci betele mo wa. C'est tout le fond. Ah, ça la c'est pénible.
l'archevêque de Bandal napesi Alexis Louaou Pangi na Switzerland napesi bamoto tozali napesi José Salah Mr British napesi ya Derek Moss napesi ya Degas Kusungana coach Mamadou Polondo na Bundes Ado Lungu code à Bundes 0049 napesi mbote tozali namoni na Angola na Luanda Pati Mambulu bana gala solo namona bana bela gal baza décider mbalo godelo fombo azo ya Luanda po trop c'est trop boyoki pe trop fallait pe boyoka sus boyoka mbalo pe le fomba oya vraiment ngata bana musique ngata na oya ezatiki na ye ko sala succès na ye na musique bato oya wana po bosepela ndenge musique bosepela na oya na bato belé te na zupe ka bato kana Luanda na me yebine basala pour mutabeka bi et puis na yebine basala pour bafle lo babi secret ga yango na matadi ba utomona on instrument za kana matadi mbeti nde bususu mezala na pesi mbote na boss Jimmy Makengo mokolo emergence plus oyo ayambaki nga na matadi na lali na le na mili na fiteta Jimmy Makengo boss na pesi mbote na ba personnel tout gérant maître cuisinier na biso ya la sauce donc hermo na zo comprendre ba plein za na matadi na kususu par rapport à na zo comprendre phénomène même étape ya matadi na banana matadi ozu pena pai na bango donc ils a différent na oya wana na été faut malo bazani pourquoi pas bako zo répéter ba wana kayeki na tolia faut balukela ngo solution faut mona bagoza kuna babetilo ndunda donc zo comprendre te ngasko na kamta mfumba tamba sala nga mfumba na mima ezaki blague te ah non na robo ça n'a jamais femme na Blanche Mbemba moi je suis à la courant moni biso même ata pour que na comment l'aise pourtant ya zaone Blanche Mbemba na peso bambote ko tozali nazo mona peine États-Unis ya Michel Kubika mon frère et directeur artistique à vidéo ya mouvement Laurent Kadogo na États-Unis toujours bambote ko tozali na succès na grand frère nanga Shora Mbemba o salanga ke lelo ngana za la boui so na za lelo artiste na tout na ingénieur de son programmeur yemta linga yemta forçanga na koma bon donc na Nzambe apambola bino tout botale émission na PCP vient na Joy comme grand chanteur na PCP bambote otazali Nzamba batela biso bino banga Nzambe bosambelelanga po Nzamba lobi libondeli ya mutu mabe pesa ke kanda mais bato ya bien bosambelanga po to na mboka moko bato bakomisi bien mabe koma bien alors taba mona biso bien na yebiki ba otcha ba commentaire ba msu ba ko koma ba msu ba ko finga mais lokola oyo ba koma bien ba leka ke belé on a sepela ba méchant na ba muke au mona ba moni bena a komi mabe bato ba komi na c'est bien belé a bomate o binga ni na boye Benjamin de la presse na ko ya place mo be na check commentaire surtout na teli commentaire ba ninga a boma ya ba so na kina vie contraire moi na bi kuna na bi minoritaire oli batu ba sekanga na bomi mais ba musu ba boma te mona mna ya komi mabe siko atali ba ningo balandi tout ba komi bien matika ngoti lelo ezala mboka na monsieur na ba méchant moko pardon et le bon président wa zeko donc mutu bena botami et puis ayekoli mabe et puis azo soigner vous comprenez non vraiment bambote na bino tout bolinga nga nazali nga nazo pesa merci pe na presse en ligne presse en ligne de sali que lelo bato ba comprendre que bon ba godé le fond peut ba exister ka ba sala ba boulot na bango bien c'est presse en ligne za na mboka lelo ba tout nada on se pela pour émission ka o te neza bo par jour na sa émission belé pour bato nde ba na besoin to loba et puis to solo ba pe na bon Nzambe en vérité Nzambe o sala ke makambo ke na bien bote côté to bozali na kombo Nzambe bopambolama ba obota na misana bino fuluka
eloko nzambe asengai biso eza moko bolingo tolingana so olinga na o osala tu ayoka pasi te nzambe elengi osepela. Merci. Merci beaucoup, président. Merci.